Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers amis téléspectateurs. Vous vous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV. Bienvenue dans votre émission Face à l'actualité qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miska. Nous sommes bel et bien avec l'une des communicateurs de la Mouka, chargée de communication au sein de SID, Maman Chantal Moboni Molobel Nabino. Ensemble, Torbet Masolo est à actualité politique. Mais avant déjà de lui saluer, j'aimerais dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Guy. Merci à tous nos abonnés. Je suis bel et bien avec Mokoya Balobeli à la Mouka à qui je salue. Bonjour maman. Bonjour maman Graciela. Bonne santé. Santé ngolo nzambe zo monana. La rentrée scolaire, une classe gratuite. Ah, natongo bopenza maman Graciela beti eloko. Merci, gratuité est constitutionnelle, est droit à peuple congolais. Moi na nyoso na âge à scolarité, aza obligation ya kokende na etelo sous responsabilité ya mbulamatari ya mboka Congo. Tozali encourager gratuité, mais seulement cette gratuité est un préalable ou essengeli à respecter pour que gratuité soit effective et puis le col a la peine impact sur l'éducation et sengi pe mo préalable mususu pour que éducation est de qualité, notamment koyeba nanu bana boni bakomi na âge ya scolarité esengeli babanda etelo bana boni baza deja na etelo ya yambo kino ya mwambe nyonso wana ekosenga motu ya mosolo boni mosolo wana ekouta esika nini budget ya mboka eza boni budget éducation eza na hauteur nini mosolo wana ekopesama ndenge nini molakisi oyo akotangisa situation na eza ndenge nini po ntango situation na ekozala malamu nde akopesa malakisi ya malamu bitelo ezoyamba bana nyonso baya kelasi ya ofele bakofanda na condition nini na environnement nini capacité d'accueil état ya bainfrastructure scolaire eza ndenge nini bafrais ya fonctionnement eza ya motu ya boni oyo leta akobimisa mpona kopesa na baétablissement scolaire wana biloko nyonso wana ezali ya kotala mpenza na bokebi mpe koyeba ete eske na makoki ya mbulamatari na mekeke oyo ekozala possible makambo wana nyonso ekokisama babuku boni etiami na babibliothèque na baekole yango wana nyonso wana eza chiffre na combien subvention nini mbulamatari akopesa na baetelo ezali mosala monene mpenza oyo esengelaki esalema mpe epesa eyano ya malamu bana bakende kelasi na kimia mpo lobi na bango ezala malamu mpe bazwa bakalite ya mateya oyo ekoforme bango mpo lobi bango nde bakokamba mboka Congo. Nakanisi bongo nde tokoki koloba na yo ndeko gratuité eza mabe te kasi lolenge nini ya gratuité mbulamatari ezali eloko ya moto nyonso esengeli congolais ayeba montant chiffré ayeba comment faisabilité na yango ayeba c'est quoi la gratuité en question contenu nango eza nini po article 43 elobi na kati ya constitution ya mboka gratuité enseignement bongo bato ya mayelo basali droit balobi elingi koloba boni mise en œuvre na yango ekozala lolenge kani donc mobeko etalisi yango te nzoka nde soki mboka moko alingi asalela yango esengeli asala nini esengeli etalisa bayimboka likambo yango eza boni mpo koyoka balakisi bakoloba basyndicaliste bakoloba biteolo ekoloba toloba te moto aloba nazobanga baya kokanga ngai bana baya na bango kaka mema te ya malamu epesama te ekomi likama nakanisi na mokuse likambo tokoloba kaka tolobi ete bulu eke na mboka ekotambola malamu te
olamuka na ntongo makila congolais etangi na gauche etangi na droite, soki na minembo te, na makobola te, soki na tingitingi te, soki na Kisangani te, na Walikale te, to na Bunya Iziro, to na Dungu, to na Ituri, to na Kisasa, okomona moto akufi kaka mpona akendaki kotala match na stade, bomo ekei. Makila congolais komi lokola supu bamosusu bakoliaka mikolo nyonso na fufu. Makila congolais epesa su pasi te. Congolais akomokufa lokola nyama. Nyama kutu aya na valeur. Ekomi likambo ya pasi. Moi, je te dis, tout le monde, malgré, mais déjà au début, balance déjà gratuité, éducation de base, et ça déjà, moi, kimia, moi, il y a plus, dans ma maman, elle qui somba sac, somba cahier, tout le monde qui belle bien le bac, tout le monde qui déjà, tout le monde qui le président, joue à rentrée scolaire dans l'école à Mokengeli. Oye mo kasala ki ouverture to monde nga bongisi école wana komi vraiment ki to makasi et donc pesa na poster ozongi saka bana obele be na école auto bengi ya l'état na école catholique privée. Merci ndeko nakanisi likambo kotuna yango na oti koloba politique nini mbula matari ya sali pour na réhabilitation ya baekole ya l'état ngo eza boni ezaka mokengeli azozwa bana boni bongo ba mosusu tozoka bana lemba ba boni mokengeli akozwa boni tango kobeta lisolo lobi okendaki mokengeli bongo na mopanzi wana omonaki tumaini te omonaki ekole tumaini te ekole tumaini yango babongisi yango seza ya leta oh là là babandi na mokengeli sikoyo eza na manzanza te tumaini lelo bana bakotanga ekole gratuit na se ya moi mbula pe bandi bana bakotanga na se ya mbula yango moni ete nyonso esengaka planification esengaka programmation bato ya mayele fayol alobi organiser c'est prévoir coordonner commander contrôler gérer ntango politique eza kogérer cité elingi koloba ete esengeli na baméthode moko de travail bamécanisme approprié mpona koluka kosala makambo totika kosala na se ya baémotion tozalaka na esprit moko nzeli tosala campagne électorale te faut tosala baaction à impact durable baaction à développement durable tosala baaction biso moko tobeti masolo ya baobjectif du millénaire baodd mais babiloko yango tokosala ezala développement durable na ndenge nini ka lelo toke mokengeli sikoyo na ndanu toke wapi bana salongo baobi nini ekole nini bazwi kuna oyo kuna alobi nini l'État atongi baekole boni tokaki matata mponi alobi 1000 école par an baekole yango eza wapi kasi soki baekole yango ezalaki yango nde esengelaki batalisa ezala elembo ya gratuité kosakana bayimboka te ndeko bayimboka bazali na makambo ebele gratuité ya enseignement ezali kaka te na koloba mwana alata uniforme ekende ofanda na ban ya ekole te gratuité ya enseignement ezali ete baparent bazala na condition ya malamu ya kotinda baya na etelo mpo mwana yango ntango akoya ekole eza gratuit mais papa aza na mbongo ya transport te mpo ya fonctionnaire gratuité yango eza ndenge nini ntango mwana akoya mpo aya gratuit mama efa asomba kechi te asomba saki asomba bakaye oyoki bafourniture scolaire bakaboli yango gratuitement nzoka nde na gratuité ya enseignement biloko wana nyonso moboti ya kosomba te nzo ndakisa bandeko na biso baa na Mali éducation ezali ofele pe obligatoire moboti ya kosomba bafourniture te mais awa tokosomba bafourniture bato mosusu ti lelo meme ata olobi gratuité mwana ake kelasi te mpo aza na eloko akolata te uniforme ezali te nyonso wana tokende wapi mama toki mwana mboka ndeko Martin Fayulu azali na mobembo na mboka Afrique du Sud teyebitaki okutana bakonzi mosusu ya kuna to akei kaka mpona barepo na ye moko personnel. Merci ndeko le président élu lokola président ya mboka Congo lokola président oyo bana Congo baponaki aza na agenda très chargé auti kozala ngonga molai na mboka azali toujours pembeni ya peuple na ye touti kanluka toye awa na convention ya dynamique nakanisi bayimboka bamonaki ye
akei mpe kotambola mwa moke akutana mpe na bahomologue mosusu te, kutana mpe na baninga na bandeko basolola bapanza mwa masolo basangisa mwa makanisi nyonso mpona koluka lolenge ya komema Congo na liboso. Akanisi na mikolo koya tokobeta mpenza sete na likambo yango mpona lelo nakoyebisa bino ete ya solo ezali ete mwana mboka abembuki mwa moke aa na mboka ya Afrique du Sud nyonso kaka mpona koluka kobunda mpona bolamu ya mboka Congo. Lelo baimboka bazotuna mpona coordinateur asika mwana mboka Jean-Pierre Mbemba depuis akomi coordinateur baimboka bazozela ata mwa sitting mwa meeting eloko ezali te bapréparatif ezosalema to mwa mbilinga eza na kati ya lamuka. Ndeko merci, lamuka eza malamu, lamuka eza kitoko mingi kaka ndenge présidium ya Lubumbashi epesaki biso communiqué final ya koloba ete to réaffirmer victoire ya mwana mboka Martin Fayulu na élection le 30 décembre 2018 pe to réaffirmer unité ya lamuka eza moko ezokoba na kimia nyonso toyebi ete coordination ezepa ndeko Jean-Pierre Bemba mais tata na tata aza na vision ya memaka na libota ye moko ayebi stratégie nini aza komemela masolo yango biso mpe tokotala ye toyebi ete lamuka eza na problème moko te lamuka eza malamu outi komona awa nsima alobi lamuka eyambamaki na Guterres Antonio Guterres oyo azali moto ya pamba te oyo azali secrétaire général des Nations Unies asolaki na badélégué ya bayi lamuka mpo balider baza sur place te basali mwa déplacement elingi koloba ete lamuka ezovivre lamuka ezali lamuka ezokoba. Ndeko Jean-Pierre Bemba aza na 3 mois ya mosala lelo tokoti 2e mois déjà toza tokoloba eloko te tokodevanse ete mpo ye moto ayebi plan d'action na ye moto ayebi likambo nini esengeli asala ye moto ayebi lolenge nini esengeli amema yango. Ngai lokola mwana na kati ya ndako nakotala vision ya coordonnateur actuel lamuka eza ya bakongolais nyonso lamuka eza yo eza ngai congolais mpe aza kotala aza kojimele aza kovigile parce que likambo ya lamuka basakanaka yango te soki biso tosakani na lamuka peuple akosanctionne biso yango wana omoni ete topesa ye chance aza nano na ngonga na ye asala mosala stratégie na ye ya mosala mwa biso toyeba yango te mpe stratégie badevoilaka yango te totala la fin qui justifiera le moyen. Baimboka bazali komituna mwana mboka Jean-Pierre Bemba basiliki te atomboki te po tomonaki jour assorti ya dynamique ya vérité des urnes tomonaki kaka mwana mboka Mozito na mwana mboka Martin Fayulu tomonaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba na kati ya dynamique ya vérité des urnes te. Merci ndeko Bemba président ya biso coordonnateur akosilika ndenge nini yo moto ya lokumu mpe moto aza intellectuel ayebi kosala la part des choses. Oyebi ete baparti nyonso ya lamuka eza na autonomie nango biso dynamique vérité des urnes ezali moko ya plateforme na kati ya lamuka plateforme oyo eside eza na kati ebengamaki lobi dynamique de l'opposition mais lelo toyoki bosenga ya population tomoni lolenge peuple akoreklame victoire na ye tolobi ete esengeli tokomisa yango dynamique vérité des urnes mpo tozwi option moko ya kobundisa moyibi ya maponomi donc ezali nano affaire moko ya lamuka te ezali ya plateforme moko na kati ya lamuka toinvitaki baninga mpo toya na libota monene ya lamuka nakanisi toinvitaki ndeko président Adolphe Muzito oyo ntango nyonso atalisaka baimboka ete nazali elongo na mwana mboka Martin Fayulu mpona etumba ya bosolo mpe ya dignité toinvitaki mpe ndeko Jean-Pierre Bemba malheureusement aza na mboka te aza libanda yango adelegaki ndeko Fidèle Babala azalaki wana c'est le secrétaire général adjoint ye moto ayesima ya mama Eve Bazaiba mpo mama mpe aza te ye ayaki arepresente bango ata ntango tokendaki kokutana na ndeko Guterres ndeko Babala azalaki donc toutes les plateformes oyo totikali toza kaka moke toinvitaki baninga eza invitation te okosala fete ya libala opesi invitation ntango moto aye elobi gloire à Dieu bienvenue boye te
ndeko Bemba yaki te kasi ndeko Babala azalaki na biso. Donc lamuka eza moko ya kosidika te, ye ayebi mobeko, ye ayebi akambi lelo te, ayebi makambo ngo ndenge ezalaki, nakanisi ete makambo nyonso ekotambola na kimia. Lelo tomoni ba document mozo circuler ba réseaux sociaux, Lamuka à suspendre Moïse Katumbi ensemble pour les changements, Lamuka a payé nos mois à tirer dans la distance. Est-ce que ba document les réseaux sociaux c'est bel et bien vrai que mon amboka je peux même à suspendre ensemble pour les changements, il y a ex coordinateur ya Lamuka Moïse Katumbi. Ndeko botondi mingi nakanisi boza baimboka uza journaliste ya monene ya mayele na mboka osengeli koyeba ete décision nyonso ya monene na Lamuka ezwamaka na kati ya presidium. Nzoka nde presidium na biso ya suka esalamaki le 29 juillet et toclôturaki yango le 30 na communiqué final. Osengeli koyeba ete presidium moko te ya Lamuka ezalaki convoqué après presidium ya Lubumbashi pour statuer pour na ba grande question to ba grande ligne à prendre. Osengeli koyeba ke communiqué final na biso ekobi na koloba ete to réaffirmer unité ya Lamuka. Yango nyonso na yebiso pour na kotalisa yo ete ndeko Jean-Pierre Bemba asali eloko wana te. Mokanda wana eza ya lokuta, eza fake news. O ba dongolo miso, lokwa ba moni Lamuka efandi na kimi eza bomoko ba olinga te. Balingi ba créer ba actualité moko lokuta. Po bo bandolandela actualité wana, bo kansaki Lamuka eza bien te. Dans l'entretemps bango ba koba na projet na bango ya koteka bonsomi ya bana Congo. Donc bino boko kolanda biloko wana te eza lokuta. Bauti kolakisa ngai journal moko awa malheureusement mwana ngo a déplacé fala zonga o filmer yango oyo bakomi balobi ete ndeko Félix asombeli ndeko Fayulu Jeep. Omoni ke bato bako créer kaka ba problème. Objectif na bango ezali ba désolidariser ndeko Fayulu président eli na peuple na ye. Po peuple amoni on dirait ndeko Fayulu a trahir bango nzoka nde moto aboyi koza vice président. Moto aboyi koza premier ministre, moto atika mbongo na parlement, akoki kokende kozala corrompu mpona Jeep, ye atambola na ba Jeep boni, anyata mbongo combien, simba combien, kokende kokama nde mbongo akosomba Jeep. Donc nazoloba no po comprendre ke ezali bato moko lisanga bato bakotala bakosangana baluka basala nyonso bakabula libala ya ndeko président élu Martin Fayulu na peuple congolais. Yango moni bazo créer ba problème wana nyonso eza ya lokuta. Yo za na bouche autorisée ya décidé aza liboso na yo, décidé parti cher ya président Martin Fayulu le président élu, ozali na dynamique vérité des urnes, ozana ba communicateur à Lamuka. Oyo bazali oyebi bango bandeko Malenga bandeko Mangala bandeko Niko ba Epenge ba Steve ba Blanchard bandeko Mukebai tout oyebi bango ozana ba bouche autorisée ba Cherubin Okende na compte ya ndeko Katumbi tout ça bazali oyo batikali koyebisa yo te ete mokanda songolo pakala pe mokanda ngo ekokomama wapi po décision ya monene ezomaka kaka na presidium. Yango nalingi koloba ete baimboka bozala na kimia nyonso bolanda biloko wana te fake news. Omoni mindele basali makambo ya ba réseau wana ezo faciliter développement na bango, rapidité na ba information. Eza ko sala makambo ebele bien que ba désavantage ekoki kozala. Mais pas na biso to utiliser ka makambo nyonso plus na ndenga mabeke na ndenga malamu esengelaki ezalela bato bamoni réseaux sociaux comme esika ya ko rendre compte, esika ya ko bundisa, esika ya ko koma n'importe quoi, mais ezali ko concerner ata mokete peuple congolais. Pour peuple congolais a toujours derrière dirigeant nae nakanisi kinya ezali. Ah oui, maman, je te vraiment la souka, mais tout le monde déjà bazali to landa qui l'autre faisait qui sorti à gouvernement à Sylvestre Ilukamba, bazali be ko installer bango, bazoko ba ko installer bango. Et zo bangi sabine mo mokete que bozo sous pouvoir teto, bozoko ba kaka na opposition.
ndeko mondoki oyo eleki mindoki nyonso kombo nango peuple. Mondoki oyo eleki mondoki nyonso yango ndeko Rossi apema na kimia alobaki le peuple gagne toujours. Biso tokobanga ndenge nini? Président élu na nsima na ye plus de 62%. Soko ozwi 100 moins 62 etikali combien? 38%. Yango nde kobangisa président élu. Pe 38% yango okaboli yango na bato combien? Président élu aza na eloko kobanga te. Gouvernement soki ebimi. Yo so mona lisango ebota manga. Omona pomme rouge ebota pilipili. Madesu ebota aka madesu. Nguba ebota aka nguba. Processus oyo toleli yango togangi tolobi ememi mboka na crise ya légitimité, ememi mboka na chaos. Processus wana deux familles basangani baponi bato na bango baya kocontinue misala ndeko Kabila bandaki. Gouvernement ya continuité ekobangisa biso na nini? Aussi longtemps peuple aponaki rupture. Ndeko Lutumba paix à son âme alobi na biso mondele asala mandoki ya koboma bato kasi ya koboma vérité mondele akoka te. Mondele akoka yango te. Yango komona lokola vérité nde efandi te lokola moboko eloko moko ya malongo ekosalema eza te. Yo so mona premier ministre apesa programme ya gouvernement eza non chiffré. Na mboka nyonso mona bapesi programme ya gouvernement neti ba grande ligne moto azwa PV ya réunion eza na chiffre moko te. Olobi okopesa gratuité enseignement ndenge nini? Okozwa mbongo yango wapi? Okabola yango ndenge nini? Ndeko biso toana kobanga te po peuple aza déterminé. Toboyi tolobi trop c'est trop. Libérons-nous. Toboyi 2006, Toboyi 2011, tolamuki lelo, po tozwa destin na biso na maboko, po na koloba ete tolingi bosolo ya maponami. Toboyi moyibi ya maponami. Na Congo lelo zwa miko kendo tuna ta mwana 2 ans, mwana 3 ans, soko tuni na aganyaki élection, akoyi biso ndeko Fayulu. Soko ke tuna ta koko 75 ans, ovotaki nani akoyi biso ndeko Fayulu. Yango tooloba te ndeko nanga pesa biso résultat bureau par bureau te po masolo esuka ti toyeba ke yo opase na classe supérieure mais na steno ozwaki combien, na anglais ozwaki combien, na histoire ozwaki combien. Tozongisa ta video te soki match eleki bato bakondima te bato bakoreklame. Zongisa ya biso video te monsieur nanga. Zongisa ya biso video toyeba mwana na histoire azwaki combien, na géographie azwaki combien, po total esa ya combien bima premier de la classe. Yango tokosenga kaka vérité des urnes. Tokosenga kaka video. Tolobi les élections anticipées. Tosoli na ndeko Guterres tolobi élections anticipées. Nyoso tokobika lelo la gabegie financière, la matérisme. O tokobika lelo ba tuerie, ba massacre, insécurité totale. Vie ekomi intenable. Bato bakomi kolala nzala moyen eza te. Bato bakotambola makolo kingasani ti zandu moyen eza te. 500 francs moya kofuta transport te mama lobi na somba ta sakombi. Nzoka mboka yana nkita. Tokomona ka bato basomba bandako. Na ba copine bazima ndako. Na basika obota na oyebo obota na ndeko songolo obota ozala mamu na cabinet oza wapi te mukwana ocha do na ebite ndeko na kwa koloba o na koloba te na bosoni ezebele pona koloba ete mbongo ya Congo 15 millions de dollars soki tokotisi na agriculture chômage ekosila na mboka te tokozala grenier agricole te biso na Afrique. Est-ce que biso bana Congo tokoki ko importer semoule biso tokoki ko somba te tokoki ko sala te bilanga na Kasai ya maïs tosali bilanga na Bandundu tozuba machine ya malonga po toza ba semoule ya kitoko pe tokomi ko bimisa ngo libanda mboka
biso tokoki kotia chambre froide te bapêcheur na biso ya maluku ya kinkole ya lokolela ya mbandaka ya bumba babanda kotia bambisi na bango na kati mpo tobanda koteka yango na baalimentation na biso na prix abordable peuple alia peuple congolais yo koyebisa manger bio lia bambisi ya mai lia bambisi ya kokauka mais ntango wana 2000 francs aokezwa mpuka Thomson ou bien okeluka mbisi ya kokauka ezouta na mboka na ye me eleki cher kilo ya ngulu cher ye par jour akolia ndenge nini akoma okimela mikila akimela poisson Saint-Charles formol na formol toyebaka lobi diabete ezaka maladi ya bato ya mbongo toyebaka lobi bacancer bani ezaka maladi ya bato ya mbongo mais lelo ekomi ntina se parce que alimentation eza non contrôlée bana tokolia malamu te nzoka mabele toana 80 millions de terres arables 80 millions non exploitées moi 10% wana exploitation artisanale to mécanique bato bako se débrouiller vraiment ils ebele na moi tension déjà et mati tension déjà ebele ya koloba tellement ebele mais région salanga dia sin fait to kita to chuter déjà ezaki bele bien molobeli na bino moko ya basi ya balobeli na bino ya kata la muka pe na kati souci ya ECD eza parti politique ya mwana mboka Martin Fayulu na Chantal moi message la population bazolanda population maintenant la flamme allumée tous à la derrière le commandant du peuple tout ce qui brille n'est pas de l'or tout le monde na ba spectacle na ba émotion ba kosala nyonso po baluka ba attirer crédibilité baluka attention na bino baluka ba vilipender le commandant du peuple mais protège ta voix na yo ponaki na maponami yango nde il fait défendre Congo tomoni lolenge mboke kokende minembwe eza mboka Congo tomoni ndenge mobulu ekomi partout bulu eke baimboka bakimaka ba village etikalaka vide banani bazo occuper yango nani akoki koyebisa biso ce qui se passe sur le plan sécuritaire na mboka Congo na ville ya Kinshasa na kati ya bacommune na biso baza wapi baoloba nini kozala complice te na liwa Congo telema Lumumba bandaki papa Etienne ayokolakisa biso état de droit kasi to comprenaki yango bien te tala ndeko Fayulu fils idéologique a telemi ayeko rappeler biso alobi combat de valeurs combat de dignité pour Afrique etombwama Congo etombwama nous devons dire non na putsch électoral non na moyibi ya maponomi non na installation ya antivaleur au sommet de l'État totelema totuna bango où sont partis les 15 millions de dollars tozokufa nzala eke wapi bana mboka totelemi lokwa ba maman lokwa Déborah abi je me suis levée comme une mère quand le chef était faible quand le peuple était opprimé lelo koza congolais comme likama et comme synonyme ya mafinga bakomi kobengana biso na Angola totondi na Kamako ya ko vivre ezate tokende na Afrique du Sud mawa okende na Congo en face ya bengani okende wapi Kongola komi lokola nyoka bako bengane mokili mobimba nzoka nzamba pesa biso nkita pe mabele ya malamu bana mboka Congo tokoba na etumba valeur yango moni ba mama bakoti masolo na we biso pe mama okanisi ete yo salamaka pona kolamba fufu to pona kobota te yo mama opiaka bomo il faut battre la bomo. Déborah lobi je me suis levée comme une mère. Lève-toi comme une mère à solo. Une mère est différente d'une maman. Une maman c'est un langage affectif, mais une mère non seulement à concevoir aboti mais azolandela kokola mwana wana azolandela protéger vie ya pesa ki na mwana wana. Lève-toi comme une mère aujourd'hui. Sauvons le Congo. Ba papa, ba maman, nous devons sauver notre pays. Nous devons sauver ba village au Batubazo Kima qui s'installe là-dedans. Point d'interrogation. 085 190 65 35 plus 243 085 190 65 35. Maman Chantal Moboni,
Moi, mosala na bino. Merci, c'était bel et bien ma Chantal Moboni, une de communicateurs na kati ya Lamuka, pe moko ya balobelisu na kati ya Eside, où a parti bel et bien à mon amboka Martin Fayulu. Donc vraiment na souka émission na bino. Quant à moi, je vous dis restez branchés en composant 3W Congo Live TV. Abonnez-vous massivement. Merci infiniment à celui qui était derrière la caméra, Guy, et pourquoi pas à toute l'équipe de Congo Live. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.